libala o libala tunanzango oh mama tunanzango basobela yonde masolo bakulutu babala kala bayebinde makambo bapara babota biso bango bayebinde iza pérédia musique oh ndé na occupé bon oki na pérédité na occupé na oki Fabregas tout jeune le lobo a peine besoin appui et que ça on est sur le Ferrigo la pas non na la belle naie qui est notre tout jeune yaka au kendo bi okete teno die Tara aigle mais Ferrigo lande Tara andimi akumisi ngai dirge aza mutumo bonana eloko opesi ta pas opesi ka bonheur o mais tant que le lot la battu ba critiquer carrière ya Ferrigo là oyo lobi le simi musique à Congo mais au moins la ba mise mususu au moins ba chroniqueur mususu au moins la ba groupe mususu ba sangala juste pour la ba déstabiliser ba benae si bande ko na bolinga ba déstabiliser ba sa musala punda pour en fait ba cause na raison pour en fait azana préparation azana temps mort boazo se concentrer doit en eloko pété na marché mais tant biloko ne ko bima pour sentir que te mo yembi na ye pour faire ce ko yembo ki na mo yembi ne mto yemba c'est dire gaza guide pas aza chemin mo boya ya biso ba jeune tolanda pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba bon toujours souhaité pour vous Zalati pour ma camarade Zalati bien mais espérons que vous Zalati et aussi la nzamba ko aider sur Zalati ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele C'est avec un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur Congo Victoria à travers votre émission Micro Libre avec moi. Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise, appelez-moi la fille qui dérange. Je crois que ce naïe, toujours bas news. Parlant de l'actualité, les lobes, je vais vous dire que non, bientôt là, tout c'est l'album C'est pas sorcier des Bratons, puis il y a les mbous et balaloye, qui mastering na libanda mboka. Alors déjà, va retourner à dimanche. Le temps que donc tout s'épelle, tout savourer de la bonne musique avec Ibraton Pianaïa Lembous et Balalo Yembo et puis Kofi Olomide à celle qui conférence de presse par rapport il a coupé sa point de vue naé n'enge concerne naé za la mambutu mutuna libana moka oui rançon très attendu au mois de septembre va news eza ebele donc Ferrigo la dynastie bientôt les Obima et puis Autaki Guinée Azasko Ana Mabele je suis avec l'artiste musicien tout jeune tout jeune, Azalaka artiste et pas il y a des plics pour nuance le lot à Kosol Sabiso par rapport qu'est-ce qui se passait parce que Dieu la barbe ça la bien depuis moins d'ambanzela ya fali ce qu'on doit appeler tout jeune comme banzela ndam ya Fabregas maestro mais à Longwa séparation était due à quoi et le lot a tracé chemin là hier ndela o ba déplique ba tracer pe ndela o ba mien descend ndela oyo blutu bozo mona ba tout ba kese moko boye le lot ba parcours la bango za ndengeni merci beaucoup à Guy Soloy derrière la caméra aussi merci beaucoup à Moïse le prof dans le montage et merci encore une fois notre boss JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas à Dosenga depuis la Suisse merci à suivre merci Nayo Papouche mondial et merci beaucoup à communauté Clay na Hollande derrière Dadi Mabi Mokolambe na Paris David Olito dou de caractère na Paris maintenant pour engager Maïbele maman Belgique il y a 2 maman Belgique 4 toza Namatete avec l'artiste musicien tout jeune Guy Soloy Fungola Bamonae vraiment artiste bonjour ouais bonjour Jemima Ibele dire que bambote tuna baïba otala biso quoi dire que na air tour comme le bango sona pourquoi bonsoir et sona na moi bonjour quoi vous avez pas timide timide ndeni to bandika ndeto bandi we mamona banda mamona agressivité te ndonge mona ka keno to pe amutu pa loba na trop en fait te musala nde lobaka musala na biso to sala nde zo loba
mais koza timide na ndé timide. Ah ouais. Bonne santé. Dès que on a kitoko quoi, veut dire que mamuto qui est bien angolo nzambe pour talaka yinde mutape saka. Veut dire que nyoso to qui kitoko quoi. Quand tout le ba boy batungala eba pas déplique pour manios. Brusquement la mon obimi sur plus na omoko. Qu'est-ce qui se passait pour que le lobe otika déplique l'autre que la stabilité pour yembaki? En fait, stabilité na yemba biso to yemba album ouverture. Ça veut dire que premier album il y a Pomba déplique, veut dire que baker na sala des vocales na album à ouverture et puis na yemba nzembo mobimba. Onzembo to dédié qui on vient na biso nani trésor loi titre nango za kinzete ngai na lelio mawe komya mi fidèle o lolo na yembi na loyembwe nzombo ekeleli mbila na nzete o repari ya pokoyo ikambolo kita grave o tuje na la linzala ya bolingwe pombai matala na wenze ya bitula e bakomoteka mwana moto ata na talo moke bakakola bakozwa kaka ngana ata na mbongo moni atona tekami vraiment na zando ya ngonzo dire que na yembaki nzembo mais ya trésor lola o ezaki na album ouverture dire que bato poto tout ba yebi pena nzembo malgré ezaki clipete et après wana ndé na ko sala séparation na ex président nanga Pomba depuis kotaza na PC bambota trop tu as quoi en fait au moni ne bandeli zalaka ya tout esprit ya foxé ko simba mais tant que comme ko simba il dit que entourage au sentir que entourage ba comme expliquer au monte que pechoana monte que ndomoni prêter à raisonner qui na yé ndenge oye fala raisonner na habiter za bon ou mabe pour na yé mais ce que en fait ko raisonner na comme peut ko déranger ngai au monde a beau répéter boy ba art monsieur Salimana il a bien te pour en fait biso to zaki ba chef pas Pomba déplique ba tout boy tala biso za na moi valeur moi faut opé sa artiste au moni artiste a méritera moi respect pour ti batona basangani za pour na biso vous comprendre ti batona basangani bo ba ye ko tala nde biso nde tozo yemba d'où ba bureau faut bazara na moi ba respect devant bato ba sala musala éviter yo yele ka kopo nini tu peux mo bazara ndenge nini bo comprendre mais biso po tombe sous bato ba mona ke Pomba aza président eza à travers biso ba travailleur na ye no monique ba dérangement wana na ndenge pe bato monique comme ko déranger no monique ko sala ke na longwa ki nanga après ko longwa na ko bimisa nzembo na mort déception maketo et nzembo na pe pataki fort derrière pataki pena oh sala na moi mukie même sous na yo kango mena ba te yo mto yemba déception yebi sinzo to foko to hôpital na mbeto garda malade kozala soucier tuma okoya te oposinie liwa na ngai maketo bebe ondiminga na kufa Fabre Gazel love commune de fabriquer Pomba dépliquer love bongwani de hérité wata love commune de héritage Robino Mundibu love commune de abandi boye Ibratore love commune de kontrenga déception yebi sinzo veut dire qu'après wana ndé tayo bimisa skoyo single nanga amour zinga veut dire que single wana rien à commenter veut dire que na taka Pomba dépliquer mo na pesilume amon mina ke nazo défendre bendele ya banana ye quoi on a fait rigoler ndimi ko commenter pena na makamanga président fait rigoler kota zali bambota trop veut dire que taka yimta simi musique na biso Congo et Buyo boyango. Comment qu'il a la terre mabe? Asangisi batu top na batu to comme nous vida mais asangisi oh. Te ndenge ya mabete, ndenge ya mabete ngano remixer ka faire pour andemi. Sibi musique. Côté wana nde côté batafali ba warrior ba ko sepela no te. Bongo faire rigolo ebite que bon chanteur mbongo na biso Congo. Merci musique te comme. Te yasimbi te dépendre na ngaya nga china ga faire rigolo ya ibnom de simi musique à Congo pour en fait azo valoriser musique na biso Congo ndo moni pe Pomba déplique pas valoriser musique à Congo ndenge po moni tout jeune bao azo pesa lume na musique ya Congo qui dit baroute po bayana bambango te po dere moto pesa makambo soko tali nzembo tali clip otali bilonge figuré na kati wana moni na ye moko o sepela non ngana
na comprendre tant ba musicien bo da pas leader mon songolo paka tango lingo longwa botala no ba ningo ba longo pa na ba kese msuste te mutu na mutu aza na vie na ye biso tu tokufa mu na mutu aza na cercueil na ye dunga fona sama nzambe ayebisinga te mwana kende mpo bato mosusu mpe balongwaka longwe epa baparent alongwe na mbongo moto mosusu mpe alongwe na lare te dire siko nga mpona sa vie na ngai fona talaka intela kende nzelo te biso tu tokoleka nzela moko te to mosusu ngai nakoleka na likemba mwa boye esuka nango mpe namoni bonheur moto mosusu mpe akoya azalaki na bonheur ma asuki mpe na eloko te eza ndenge ya vie poso ndenge na stade oyo lingo memanga so mpe na tioke ndeti babana wana ndeti baintele wana omonake opesanga mpe réseau poso toke mpe bagese babanda na bango bandini epi na lare te defa obetaka na bachangu na bango kuna ti nzambe mpe apamboli ocomprendre bainos bi so kaka foto banda kobandi na bamilio bandi na banini te wana ebu bato mpe bana bamilio baleki na bango nga mpe te bango bakoleko parce que bango moko ke poto moi pété moko rouler carrosse moi pété moi bébé moi pété mais même si on a mintu beuluka na moi allo yande nini na osa matango pesa mo 4 makonu bande mote te bande ngona ko to wana nga ko nondi so bo bakenda poto ngana kenda Brazzaville na kenda Gabon oh Quatre saisons to olobela nakenda Gabon nakenda Brazzaville na pousa na rapé moi muke et dire so bango bazana ba jeep te en Afrique bon Afrique yo en Afrique moza ki to Europe États-Unis yo bango batapoto baleki yo takanga na luli na ngai dire que batapoto baleki na bango yo te to envie raté veut dire que na ndenge kana za boso pe bango na batona bakenda so po chinga na bango mo mneke aleki na nga pete azana pe aya na pe boga kolega ya po misu pe so tale pe abaiseno pe na potongo oh jo yango potongo batoma be bazana bango kaka dire que to confondate il importe ça tout sa musique bien pour et le comme c'est absolu danger ça musique na biso yango ndé important tout un peu ko lo ba pele lo ba ki non musique pe simba pena le foka kiss ndé singa na ebi ngo tenga na ebi kana sali musique bien na sali clip bien na côté studio bien na bondeli bien bondela ndeni ke na bondeli bien e ko bondela ndeni ya ko sam ko église kende yo lingaka kana na bondeli ga yango wana na ba religieux belé mso ko ke kimbangi step na yusko ke na bondela wa ngai abonde la grand prêtre c'est-à-dire que il y a un maître de lumière maître banini tout nani oh alat obuye bien la musulman te naza musulman te mais na pratique à moment dimi na pratique moi lo musulman mais na kata musulman pe baza pe na ba marabout na bango e bipeti marabout baza bato yo en fait on est mon manzambe to kota te mais ba ki mo religion dimi ndé ba koma ba marabout Kutango ofanda botala nga toujours na ye na monde oya bandeko balongwaki mota pe msusu de nani papa na nga pe depuis ka biso stabilité et beti melelo wa eyoka na soute mieux de son abimisi comme album ne kute kimingai elali ndeko msusu abino aya auté ma ancienne na matete aw auté ko beta elali parce que ozo espérer ni na musique nao que non ngapela ça la carrière so bi ngapene na ba magena nga toujours mais na bukitsaka mapeka nako taka na kese moro boy na travailler na nga te dana ngapela na beti na orchestre orchestre ngapela na beti na sali 3 ans et pas ouvrir en son na vendre pas cacole et dire so ba tinde pas cacole c'est que ba lingio na sali 7 ans et pas déplique ngeza ka so na ye na ndio yemba bazwaka ngande na te yo fo fanda na palais ya président dire que naza na eloko envie te et pas bandeko wana naza pe na eloko po marambo ono lukana kende kuna kozwa yango de pas déplique na zwa nazwa koyeba musique nazwa ba relation nazwa pas déplique au studio munene na yemba na vie na ngeze pas pomba déplique et pas ouera juste ça qui ba tant Fabrice Alongwe ndi ba ki ozwanga par rapport à voix et par rapport à musique ndi na yebele ki ponga ngana Fabrice te mo copiera et tango yake pas Fabrice pas depuis so depuis ka zoka po copiera de copiera Fabrice pas copiera mutunde na ko yemba to déjà libala o libala tunanzango oh mama tunanzango basobela yonde masolo bakulutu babala kala bayebinde makambo bapara babota biso bango bayebinde iza peredia misite oh ndé na occupe bon na oki na nga peredité na oki pe na oki Fabrice na oki bazulema yango
boso kizo mosapi moko lokotaka silité yaka Joseto sangana to sala famille ce n'est pas pour rien zamba kelanga inayo bébé atondi sibile mai bena mo pepe atiki biso c'est yake dire que Adolphe OK Adolphe non là c'est que en fait musique to sala ngote ngapo musique na sala pour na Fabrice pour Fabrice to yemba na ye dire que oh on tourne nga pena to yemba na ye ba depuis pena mateta to zala na ye obonga sco dans sa musique pour Fabrice tant il boito zaka chef yango te bobiso na ivoto to beto orchestre montin ezaka to no sangana dire que ba no benga atelier dire que biso to na apprendre dire que so muta yebi ya kolakisa mutu ya le pas akina mamne o yeba ki apprendre pe biso check Fabregas pas akina mamne o yeba ki ya serpe Arafat ba Robinho et là bina échelon tout mon bombe parta bon na mukeli pour ton travail Omba Robinho Mondebo Fabrice Ibra Yasser J13 Junior Boktuk au centre que Fuji ezaki o yazana ngo akateli muninga fufu po matetelele ko mandenge komi ezaki teka mutu moko o to yebi wana te dire nga na yemba en fait na yemba na za des émissions mais na yemba le roi Fabrice te pour Fabrice ça na bon moy vous comprendre na yemba na sala la musique pour un jour mokili et comprendre ngai que so ba yoki muta yembi boza o les jeunes bao ah o eza Fabrice ah o eza déplique eza te ke bato bazonga te ke onga na yemba le roi Fabrice te oui m'appelle ba DP le quoi Nicodème Badé le roi Nicodème à maison mère na yemba badé le roi Nicodème ko sapi mo lo mo bo pe ya yeme o sali ayemba ndeti vocal ni yunde bonga bi vocal Nicodème tete nzembo ebite ndenga mabete ayemba bien ba vocal nende penande na nande na tete soko nzembo soko zana idée na oko yeba na yebi bon chanteur yembo na biso Congo mais que ba vocal nende na tete o to le belo mo be ana kangelo bi o vande na ndaka chef Kakol ah ouais alors ça là 3 ans à maison mère c'est que pour futaka ba mabonza te nga ibina nga mambo te nga ibeka bazinga mwana ndako na ye ko yemba na zepe ne logo te futaka Kakol kuna pe futaka te kuna so yebi tout balunga baba que non et pas Kakol po o vanda na maison mais faut pesa mabonza donc ndengo yo vanda te moi makamo ndengo yebi te yango po vanda te ngasko na vangasko ko longwa na ngana wenge po ngam na ndo yemba ba concert ndo bando bimsangana massa mabo bebe ncho tondo yemba biso de en fait tondo interpréter biloko ba des émistes ba Fabrice ba les Bogart ba ninto et ngaisko tango pomba déplique a komi ko longwa na wenge tozo préparer studio na kenda rapé ba studio na chape vocal tango pomba nda komi ko longwa nda contactaki moi quelques ba jeunes oyo bazalaki na équipe pas wera abenda nde to longwa ki to tiki orchestre ya Weranson donc ce que déplique quelque part azo participer na déstabilisation ya maison mère na batan wana et wera grand formateur wera grand formateur wera pour petit quelqu'un be héritier watana be ba lobeso équipe équipe complet c'est bon vous avez une deuxième équipe alors nga kuna na deuxième équipe tinga na ndo matandi na yema na bi pe deuxième équipe on des alate na kana wenge c'est comme air fonga na yemba par na ngai te na na matine équipe ba héritier bazaki na yembi na kiti na ngai voilà donc continue avec tout jeune étant donné que vous êtes artiste ou musicien nga linka osalanga moi symbiose ka ba DDD oyo yebi sikola ba DDD ngo yembela nga sikola leso ndo yembi bo misi voix mutubo o yembo misi voix mutubo parce que nga la commence un peu la musicien ko fona ça peu musicien ko comme na musicien comme on zano lembe comme donc c'est l'anga bloc ba DDD musicien préféré nga za la radio à miss et c'est l'anga no ya ba DDD Utanga ina ya wana mokili nasalaka na molema mpembe maboko likolo nakolela nzakomba sunga ngai yo moko sunga nga nzakomba yokanga sunga nga nakende yoka ntinu kulela nanga bawa solo bosunga nga ngai mona nanyokwa miawa na babwale ya mokili oyo nakoluka nzela na bendana tu es quoi nani tu non vient biso Bill Clinton bonheur na lela yo ya troe salo zongana tindelio mwali lobana mwa testo nguya pelobi konanga ye aye ndenge na lingaka yo
bébé okondima te ndenge nakrakaka yawa sheri okondima te nazali awa lokola moto akumbi ngambo na leta nazali awa bebe nazali awa sheri nazali awa lokola moto akumbi ngambo na leta oye tobandaki nga na ye na pasi ye mutabo mwana dangango nga nazalaki nano na 13 awa yelanga na nete na nzela ya silisa kelasi ya kobala ngai nongo pokwa kendaka kelasi yaka na ndako ye gie nga nalinga malela nga napona mai tulapana seleka tovandaki no suka liwai tulapana seleka tovandaki no suka liwa mai bebe yake na ye mama nzambe na ngai mabe ya salinga me peso yo bolingo ezali lokola mola ya nzete ya mbila ye babekisaka jamais moto amata se souffle na ye moko nde koampeshe ye bolingo ezali lokola mola ya nzete ya mbila ebi ndingo obi osalaki erreur moko kaka ntango depuis ka olonga na maison mais falo tika na yo okende na fabrication ebi ke yo no pena fabrication mo ebi ke ninga esimba tengana un mois pe na yaka kuna me Fabrice Boyanga oyo oyemba na orchestre na ngate po okoko leke pe na oyemba dire que check fabrication okinde balobi ngayo batute yo oyemba le kwa oyemba boye soka bia banga oseke quelque part okoko leke te ya da maestro mbo na biso Congo mais où les jeunes bao dire que autrement dit tout jeune voilà tout jeune le lobo a pe na besoin appui et que ça on est sur le be faire rigoler pas non na la belle naie qui notre tout jeune yaka okendo bi okete te no die non ok non pour faire ça bon chanteur grand chanteur ya mboka na biso pe ndenge ndimi déjà muta simbi musique ya Congo muta leki batutu biso pe kuna ko fali pa bengi okende non okende pas fali aigle tara aigle mais faire rigoler taka andimi akumisi ngai dire que aza mutu mobuna na eloko opesi ta par kopesi ka bonheur o dire que kokumisa ye pena na bandenge tout quoi donc tu es un artiste tout jeune le côté ngo mona lobe ba musicien musique na bino ndenge za kala ndenge za sikote tu te dis quoi par rapport à musique na bino en fait musique na biso nde za kala na ki lelo échanger moi demi lelo moi facilité pe comme trop pour internet et quota bansoni bazaki tonga bimisi album bo bato baso mande ba CD vous comprendre ba beta ba concert mo bo ba CD mais ba beti ba concert mo bo na ba salle mo bo ya ba dégâts ba double zénith ba stade de France ba stade des martyrs au monde mais lelo moi facilité comment tombe sur moi bo vendre na ka DJ ba télé musique bo beti pe ça le succès vous comprendre yango za moi passer logo pe ça pena passer yango na d'où importer ça ba jeune au boya faut ba travailler dire pour tous ceux qui s'appellent musique ndé ba wera bazala ki pena mais na bi ke ndé biso pe to yeboye to ça mambo danger pour beleza na mito ah ouais donc artiste musicien que son rosa ngato retourna yo lelo ba concert ezaki sousté na poto mais to moni grâce à Fali to mona ki concert ezongi et à part Fali Poupa kozong ça tout le monde va beta mais la coupe beta parce qu'on va aborder la poto et tout le monde faut le mdé à ça qui pub ma casse ba sombi ba billet mais quand à la veille parce que novembre yango donc notre concert est beta maté na simalango il y a des Congolais oyo ba diaspora msusu ba sepelité parce que faut me dire à toucher qui maman Olive et puis à ce que c'est sous pardon bakameleke belebele take jeune take musicien pe okolo le papa motema be oyo no kaka bandeko so ba congolais ba bo mabulo na bino oyo sala en fait on a roloba ils ont une culture congolaise ndem tezo kitanon premièrement so talipé
ba culture misusu ba valoriser bandeko na bango d'où c'est que so ba comme sala bongo bandi makende bat baloba ke musique ba ivoirienne et comme beta par rapport à Congo po bino mono ba congolais bozo ignorer ba congolais ba olinga basala autant misusu ne wera to kofi to fali to faire gola to déplique to nan so ba ke ba beti tom so mbongo wana bazwa boyo yede pe ka bandeko na bino po bakuta na pe za buji ba l'équipe bo na nzela ba to ba entouré akabi pe tom so 1000 balles ezaka bande ba congolais ba to ba oliango tom so ko ke na ba goma wana mbongo wana kaka nde apesi bandeko ba orphelin bani du fo ba tika pe na bandeko ba sala musala na bango po en fait misala to zo sala ka musique ndi muto esala te so tali elope ba inela ba musicien ngoye bana te so tuni bomba raison ba ndako linga ba bana na biso bino pe tombo utaka mikili boyaka na ba konga bolinga pe ba basi ya bato faut comprendre eza pena eza en fait eza raison te du batika soko comprendre so eza ki balo batama ba pandémie oyo wana to koka ki ozala na moi raison te malade ezali po bato ba kufa te faut comprendre mais so eza ka ke ba raison na bango ba pesa kana eza rapina na eza valable te eza pe en fait bandeko o tom so ba kofi be bomema baza bandeko na bango tom so kofi okendo beta tom so na Paris kuna so omba moni mikili eza mabe soki bandeko mso moni batika bandeko basala musala na bango du ko pekisa bango kaka ke o tom so ndeni bino beta musique boko tande bozala en politique on est normal mais ba raison o bon pe c'est ça na valeur te la raison que non ba yembela chef de l'état ba raison mo belé bo ke tu peux wayambo pa telemeli yango ça wapi quand deux abos chef de l'état benga chomukena ya ça la cop na ye mission ça cop na ye tout le monde a peur à balle fait pas beta pena ba joueur pour ba joueur ba ki ba beti chan boy kabila rabi msimbonga pesi bango facha bimisi la rapesi bango mais bango bo beta bango te pour musicien kaka ake la ba effort ya bango moti ba mema batu poto bongo ezaka gouvernement tchaka l'arte et logoté vous comprendre ce qui ko fait que ndaka yembeli ex-président na biso vous comprenez ba pesi mbongo na ba pesi mbongo na ya sali musala na eseli alors luka pa yemba nze moneza na valeur ya nze mopoza kofi tom su karma pas karma pas faut yemba na nze momo botango yo kango pendo yo ki pendo mutema passe et casse asali musala na c'est tout voilà exemple moro elle a mis mon pekabu era longwe et pas ya Fabregas abayina ko kumsa Fabregas parce qu'elle a un faible commencement tant succès ayé lelo boye ayeko beba na pena Fabregas est-ce que vous avez même caté lelo bozo le baké non depuis qu'a pessi makambu par rapport à tout jeune par rapport à single à témoin poids et parce que vous avez un faible commencement et un peu lelo be succès roya au baluki a peu dépliqué faible commencement aux andé ni po na côté studio ka place ba fali ba betaka banani ba betaka to sali clip parce que y a non la succès te papa yo sans que non mutumo le kala aba yemba nzembo yo yemba et te po ndo yebite non mais tu l'as blindé ba yemba ngo c'est que na lemba na okia ngote ba vidéo ans luzolo ana mikili kuna to se ko na artiste so na ka luja so na ba blanchi ya ba ko akotia ka poids faut rappeler maloba lobby ya lobby te ke ona cheo poids en fait ya lobby nde na yoki musique ona yoki awa en fait ya lobaka œuvre vous comprenez faible commencement eza te nani ans luzolo fait nanga kota za na pese pino ba mexia trop faire gola tia ndimi bongo chetani golo nani ndeko nanga jete masolo ana fait to kaloja solo ana fait déplique tia ndimi bongo que non dit comme si vous m'avez comme un succès tu n'as comme un succès tu n'as sali mama bien gay et bien yo comme le be ko rouler be tout absolu na banzela rien na sali nde makamba bien ceux qui hôtel yango mona mneke qui dit bezate ba ya kuna bambango te po eloko sali mi wana eza kitoko maka nazo défendre pena bendele ya pomba déplique kita buni ba bon chanter boza bon poani au moins yemba bien mais succès daté quoi mieux de so yemba kitoko mais succès daté oh mieux bien tade de monti la yemba kitoko mais succès daté oh ndé vasila na bango beta préambule voilà c'est mon préambule et beta depuis pas ba ko beta ndeti pomba yebi parlant la na te est vrai tu vas stabilité oyo eto bimab o to ba polo awa yebi tembe na tembe te moko kay parlant la izaka na album wana na wa imbeli 12 temps touche meilleur album derge yuga su album ni pebeta album pebeta pete batutu ba bimisa pebeta te à part quand ngam tunze mona bimisi batu ba pression batu ba sepela nango izo beta pene zo beta partout non le kapena o bo monete ke bandeko no bondi mango na toni koko ndeko na na ndimi c'est que dit ba ko te ba na bambango te amour zinga mambo sali na Congo afo na so chers téléspectateurs bile bato botalanga
s'appelle Tout Jeune. Aouti pas depuis Pomba, mais a une assurance moroboé. Bino pe bolinga bata temba boye, bota la peine de ni ba okende la. Tembe. Te ngana tembe te ngana sali mambo bien, l'équipe mambo batona tout bossa. L'équipe héritier water. Oh, ngana sali mambo bien, bon ngane so ba cheke munduki yangoyo baboma mutu moko préféré na ngana lingana kufa. Te nganze mona ngai. Nze mono bete l'équipe nzembo ya nani. L'équipe nzembo ya batu to babimisi na neo. Héritier. Et l'équipe nzembo ya batu to babimisi na ne oyo meilleure chanson héritier za grand abiso, vous comprenez? Toko tsena ba polémique té, mais ngana défendre œuvre na ngai. Et go gagner mon place à Zaïbi mina que soit talinze mon nom magete mon ami mambo bien. Te ngapi na venga ngai lombe. Ah, tu as bené lombe. Tu venga ngapne lombe. Pour so tali vena. Tokolo bate secret na biso. Po ba combien to be ba malanda ba kota ba demer. Sina love. Bébé to bomba sekele. Bolingo ezalaka GDD mais troisième personne en wuti wa piango garçon o kata nzembo te to esusu mamonu ya melale Eva muninga muninga na King Kesede et que ceci nous Eva Kevin na biso eza kutu yeye te za musique ya Congo mamonu memelale o asala œuvre ya Congo azaso azaka congolais na kozwango pete donc mambo ekomelaki mpe fali potanga azwaka biloko ya mabele lisi yo ekomeli na nte te ezaka nini soki oyembi au-delà 4 mesures wana nde ekomaka payant mais so oyembi na 2 mesures ezaka payant te eza normal tant que eza grand nakoyemba mpe mamunu ya melale mamunu ngeme kufa awa de zinga ya kotale wana normal normal mais so komi odelo yemba nzembo mobimba wana ekomi fo bosolola na mokolo nzembo on se procurer na type no wapi eza na téléchargement bela pa na chaîne moko obilo botie en fait eza pas ndombolino na chaîne nanga pezali pour pas ndombolino tonga bimeka 2 jours dire que 3 kamba la mort dire au moins minaki batali yango na PCP président ndombolino bambota trop et bato pena ba soutenir nga quoi et nanzambe ye moko talaka sanzambe mobulu sanzambe mobulu pena et na pesi suna bandeko nga to ba soutenir nga ba musicien na ngai veut dire que babanga te pour les jeunes ba opena aoyemba comme dana ba musicien nazaka na bango to kuna moko za simana na bi ke fato silisa aoyemba vocal na epi musicien na ngapna yo za orchestre ou groupe d'accompagnement en fait des groupe orchestre na la orchestre ata ba kofi ba na orchestre te fait futa ba musicien faire akufa futa ka wera futa na Congo to na orchestre za pena ba te belé ba saxoniste ba te belé pena wana benga orchestre parce que c'est un groupe en fait toko zaka moi nombre vraiment beau nous on a facilité à aider ndeko to futata ndeko to sala bonde ko boy net ba vena biso wera bana ba groupe comment on a ba groupe Wenge maison mère orchestre le même jet set a fait raison que c'était orchestre tout ça raison des groupes parce qu'il fallait zarani un groupe d'accompagnement au moins il y a une précision ba accompagner que ba répéta na ba joue ba répéta que inda maska biso bon da maska déjà maska pour so pe obiozwa mutu mo bo faut senga inde permission pour so que ye mo ka kende bongo na te juste groupe accompagnement d'où ekokoza eza pe moment bo français ba accompagner kaye abaxi accompagnement pour na ko passer na pe salaire te donc soto biminde bozungu eloko ta bango na ebinde te pour na beta pe non pas falite mais na ebiki afutaka bango mais musique na biso pe vraiment musique voilà. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à carrière parce que na mono on dit peut dans moi play jusque là non nous moi qui tembe na yo faut pas appeler nango parce que la musique on a peut-être à l'embelé mais tant que le monde là ba critiquer carrière ya Ferrigo là oyo lobi le simi musique à Congo mais au moins là ba musicien mususu au moins ba chroniqueur mususu au moins là ba groupe mususu ba sangala juste pour la ba déstabiliser ba mabe na et ça condé tu vois qui mutema mabe pour faire critiquer nani à un bon chanteur en fait à ça la musique est bien en Congo en plus
musique ne oya sala et que n'aura partout pena et que n'aura partout na pesi pe vient nga Arafat bambota trop veut dire que yem ta pesa pena ba lignée quoi ye na Ibra Yasser Arafat ouais au sentir que aza musicien mon boy en fait aza leader mon boy si bande ko na bon ba déstabiliser ba sa musala punda pour en fait ba cause na raison pour en fait aza na préparation aza na temps mon boy azo se concentrer doit en eloko pété na marché mais tant biloko ne ko bima vous sentir na que te mo yembi na ye pour faire ce ko yembo ki na mo yembi ne mo yemba c'est dire que aza guide pas aza chemin mon boy ya biso ba jeune tolanda ah ouais Yende mo peka soupe fallait bo cette qui mo yembi ndazo yemba aza pina mo yembi aza pina star azo yemba na fali popako bo no boy fali pina ngai fali sel be preuve minene bo no boy ne mo yembi bazasko en fait baza be éducateur faut ba éduquer biso bonne conduite na bande ko toya en fait ba jeune boya et au sala biso pe bien yango na tala da fali na faire et conduite na bango za bien pour na biso ba finga na ka bat na bango baleka na bazo se crashane soki ko clashane na ndimite ke yo ka fali fingi faire to faire fingi fali ke batu na bango pourquoi pas peksa ba na ko kanga bango ba kanga faire te pourquoi pas peksa bango te botika biloko bo sala te tom so conseiller yo le yo l'intérêt na ye nga fona lo bongo po président linganga makasi vous comprendre et bango mbalinga na yoka nga na olanda nde ba o na omona na ba tête d'affiche nga na olanda te ke po jomo bo sala intérêt na mo bo po ba linga ye te nga na olanda bina ke conduite ya faire ye moko directement nga fona puiser pas faire gola ye moko to na puiser pas fallait to na ko puiser te ke po intel aleka ki a fingi po non air na été na ko kangote ah ouais. Voilà, merci beaucoup Tokomo qui nous vers la fin de cette émission. Qui déjà que Baotalango na ndomoli nos leaders et puis na page na chaîne comme on chaîne nangeza les jeunes ba officiels. Les jeunes ba officiels, faut officiel les alapna. Yo kuna ba vie programme ba vie za ngote. Robin avec sport oyeto otoye bo vrai métis faut ba vie za lande belé. Kay dépendre na Robin oyemo bo ba père na biso ba wer en santo mando bete mo ba vie pétin. Ezaka ko yoka musique bien yango na ka ebetsa bango ba Gabon ebetsa bango ba wapi ba mikili memo ezama mo ba vite yo obeti mo ba vie maintenant musoso ou l'équipe est raté ou l'équipe JBT c'est la 4e génération. Pour tout le monde au 5e, il y a combien la 7e té. Mais bien nga tenga na yemba nga ka génération bino bucha ndeni vis-à-vis à âge to ndeni. Pour faire rigoler ba ya da mkonda 5e génération. Mais na ndenga ba faire rigoler 5 na moni ozate. C'est que da ba 7e. 7e seconde banane. Voilà ba déplique 7e. Ah biso. Depuis que moi dans la C ya génération qui a ferré. Ce que yo est-ce que la cima déplique c'est que 7e génération. Parce que 7e génération tona banani, faut na ba pe tona banani de. La génération. On a mis c'est moi bimela ma tété. On va Bouchou solo. On va Bouchou, on va Thierry Migler. Voilà ba nani. Ba musonani. Oh ben Aidi maître comme ça. Beckham, Patrick Beckham. Voilà tu vas 7e veut dire que ba tout batangi ba kombo. Nga bino to génération moko ba ndokia. Ba génération moko ba. Na ba yali. Il botte à génération na bino te quand même. Tous arabes ba logique. Ada yaya makasi. Yali. Yali mambo no solo. On a vie. Oh, vepena. On a vie. Yo kuto oye bien na sima bani. On a vie. Na bien, yali. Parce que bacho na génération nini. D'abord tu le pères. Bacho il fait la 5e, il y a leader de la 5e génération. C'est qu'il fait le leader de la 5e génération. Il y a Ibrator, il y a succès, il y a déplique. Ce qu'on a dit, il y a 6e, bien 7e. Il y a un micro na micro. Il y a 5e. Il y a un match na bango. Na terrain. Ponze mo pe mérité kuna. Et mérité ba manani hotel, banani hotel. Et mérité bena ba ndoche yoche yale, oche Pomba déplique, oche Ferregola, oche Fali Poupa, oche Fabregas, hein? Biso to bunda. Nga na bunda na terrain na bango na. Ba autorité bazate. Ba bana o na sena biso kasi. Ba autorité bazate. Bazate bana sena biso. Le Ibrator azali. Tu check kuna po. Yale. Yuna yale. Voilà non. Voilà non.
tout jeune, tout comme la musique. Là où il bâton piano, il balaloye, mais voilà où j'ai de la musique, souka. Il n'y a pas tout. Il y a pas tout. Il y a pas tout. Fabregas, il y a JR, il y a Serre, il y a Thierry. Thierry Migler. Omba Kola, Omba Kola. Na komi ko banga bolingo komonyo kolanga ya tro. Papa Morino kay Omba Kola et en fait ils ont famille. Dire que malgré mon nom comme on peine quotidienne naé à comment garder peine naé mais so oyemba sous moi mukeba nze monokaka te c'est comme mukema moi de so elle va focaliser bango nze bongo ce en fait na nze mo bimera va focalité voilà donc so koyeba comme mukie et puis au 20 ba staff no parce que voilà mito la peine besoin soutien voilà GT faut promotion les kala ba TV voilà pour m'a déplique soutenir ngai. Il y a les mbouzi et taboch le père soutenir ngai papa yoyo veut dire que soutenir ngai pena ndeko na bino frère na bino au sala musala malamu veut dire que e ko sala nga bien pe e ko sepelisa nzambe pour ko sala ngote pona nga sala pona nzambe po nzamba zongi sela veut dire que mamunu ya melale mamunu ngeme kufa awa zinga yako dale wata la jour la nuit ya beta no vocal non nako identité motema na ngai ye bébé yo kenda yo za diplôme mosika yo tikanga bolingo moto aganyango aza pembeni eske kokoka kosala ndenge yosalaka Erika Zowa Blanchard garçon yo sololaka bien soki omoni ye tatola ye mwana mama ne bawe yo aye na makambo bokota na ndombolino bozwa miziki ya ba jeune goût sukato ye na vie tout jeune comment on a une net siboye et mon kaka ika ka moi figi au lekane yemba na bien ya yo laksa figi mère puis bon orchestre o ebenga ngai ondimate na bandi na tout jeune lelo te tu bandi dépôt ngwa pas déplique ouais donc aza parmi ba jeune leader oyo azo pesa ba jeune le roi nga chance nazana nzembo so beti na YouTube beti JM ngama au mona titre nzembo pe ouais mère na yako ndé ko loba au monde ba jeune le roi ba tout jeune ba jeune moro il faut ba soutenir bango ba kende liboso pour jeune le roi nga bolelo na futi la parler na beta na orchestre moro te o yebani nazana orchestre moro ya jeune moro so lwa ba bunda po asalama donc ba jeune abo il faut soutenir bango venda ba ke liboso pour ba soutenir les jeunes peut-être moins deux personnes pour se donner lié ici moins deux personnes libanga ouais numéro na bene c'est important te numéro ça important ça ya tout jeune ba nga o na posa na parti na ye ozwa ngai ouais ba dédicace na pesi bana poto nyonso ba hotel la biso Soudaf en général donc bana Luanda na pesi vela nga papi bolo après train na Paris ve Freddy Mikombo de Milouz na pesi Ansiluzo na pesi Blanchi jeune pato donc jeune mo ouais boga sala théâtre awana kin ba jeune tu yo ebigaka na sepel pe na yo mère na pesi équipe na bino nyonso na kolo chaîne mbote na président na tout jeune bao ouais suka ngape na pesi bambote na nga na Roger Bokana fulu ya bilamba na mikili Jigal Kembo Omba Kingomba KBG KGB Koutou pardon veut dire que bambote na nga na zinga niao garçon de l'ol héritier minimbu na kesko na Luanda na pesi kaka Carlos Mokonza Ilia Bambota Tro Olga Moumi la diva Espoir Yonjika Doxa Angelo Moina Lyon DJ Fly na Canada Hervé Soba de Soba et Boss J Amour et na PC sous docteur Zoa ou na Palanka Bambota Tro quoi et numéro n'angeza plus 243 81 72 28 200 et na pesa kaka ba remerciement na bateau tout bozana motema ko aider ngai quoi et osala nga bien et bateau tout tombe sonde to sale mission bo déranger bango to sengi bolimbisi et bateau ba recevre une émission bo commenter osala biso bien kitoko quoi
Voilà, non, merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. C'était Jemima Ibé, les gros de la presse congolaise. Et puis, merci l'assistance. Il y a Blanchi, je t'aime. Ministre Arankin, Kalouji, Kaloukema, Hans Luzolo, Mike la Duchesse, maintenant pour Jemima Ibé, tout est bien. Donc, merci avec du solo, merci à Moïse le prof. On se retrouve prochainement que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Ibraton Pianaya, Lembou et Balaloyembo. Merci. Pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba bon toujours souhaiter pour vous des alati pour makamche za la bien mais espérons que vous alati et aussi la nzamba ko aider sur vous alati ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o konsoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Hey,